Pourquoi Turquie est Zoua? Pourquoi Turquie est Zoua? Chic, yo ok. Mas bala mon bébé eh. Ai. Et filma. Oh, maintenant, Alléluia. Yesu na lingina tachona Yesu Papa na lingina témoigner sambalo Kapena tato na bonsambe na yo Iswabato Yoka bosenga na nga Zambaka masaye Yoka shishe na nga ye Zambako na ye na babasi na nga Kosa bonsambe na yo Na ye na kosanga na nga Kosa bonsambe na yo Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Nate masigi toko Ozwana ina famille na bino Na ima masigi toko Unela nga Yesu, Unela nga Yesu, Yesu Eba pa kule mno ezaka na opala 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 Jean de guerre wana Opala onde bébia Toi tu en prince Allah ka bolo ba ke So garage ba futare Okondi e wa po ibi o telefone. Oh, je suis héros nani angabi ngokopa mbongo. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu. Kotikanga ite. Lokotanga yo yo.
so apenga ngo na récupérant facile na okitsa ngo ani capacité te capacité à bani apa nous va ça ça qui peut comment ça ça comment ça ça monsieur Zaki Banda ancien ça rouge l'abattoir tena lingo bimisa ezolo molai nde obimisa soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika za bato kotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika za baswanga soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te amona mosusu oyeba nango te sambe nazobindela oyo nasakoyemela tezolo molai oyo nasakotela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Deuxième. ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye Manuel awa nazalaka lokater adesinga natambolaka makolo nazalaka kobala te apamolinga yeso Chic, eu vou ver. Já Renate. On allait hein. Ah. Ok, na bolo tio. Ya Renate de moi. aéroport na Renate na il faut bon voyage akenda kaka on ne sait jamais akenda kaka Renate ya monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo c'est bien bakenda kaka Renate nakotika ndonanga azosa Iswa.
Yeah. Yo, quem pouca ni? Tu as rechargé le téléphone. Le téléphone là, est chargé sur l'IND à la kit. Chef. Ça là. Tiro. Yesu na mingi na tatu na Yesu. Papa na mingi na tatu. Bon voyage. Bon voyage. Bandaya bandaya. Bandaya. Nena buino kinera. Dokinera. Amna tozana aéroport hein. Yo appelle yo kana te son ndingo ekanga. Bye bye. Bientôt là. Bye bye Lick. Okima chic. Okima. Yo dokima à l'aéroport. Oyo Tindelanga dans téléphone hein? Tindelanga. Chic Boto. Toujours. La pièce est bête hein? Wana dokufa nango bakunda biso na lupango te bakundanga na jipe te bakundanga na elamba na pièce sona na pièce nanga mona ba oyo fo bakundanga nango yango na lupango bradia robima pe bomba yo tandini yaka aya nanga pièce nanga na mona sali ok tokima te tosonga yo mais longola na ndako te visa. C'est quand même là un passeport on va bon des bananes à tirer passeport pour là. Des bananes pour nous donner Des bananes on a carte d'électeur. Des bananes des bananes aussi carte. On a carte. Il y a que nous on va carte de ici quoi dans. Yango yo li passa. On a li passa. Félicitations hein. Des bananes na passeport bon ma tous au passeport. Ma tous aba bon me meti na ba nini ba faire étranger kuna no me na nini au place de na wana pona ba koko ba mama ba nini non. Qui va jouer? Des place avant il y a non affaire étranger pour na passeport. Te ezara nini bon okeka na bodio
Regarde la Bodio. Rémi a moukou c'est faut dire qu'elle est Bodio. Hein? Yo mzamulaï. Aide ba vine. Oeba. Dans centre de réveil. Ils ont bougé. Ils ont bougé. On a qu'à pied. On n'a pas mon allié ingénieur. On est ensemble. Hey, il y a un aéroport. Marina Tenda et Aifoku. Bon voyage. Makena Kaka et on ne sait jamais. Makena Kaka et Renata Tenda et Olia Polo. Ni na wote kama ça dépôt de charge. Bon avec au chargeur. Et ça c'est nous qui raconte, c'est pas problème. D'abord la couche charger ton téléphone. On charger le téléphone en États-Unis. Charger le téléphone est tondi. Aïe. Donc tout le monde on a été que mon téléphone c'est bien Bakenara Renata Tenda ba Ifoku. Na rotira ndonanga. C'est ça. Isso. Love is crazy, love is Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamata na baavion bakenda partout ba délivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki ferme
fermé. Mais depuis dans l'équipe de délivrance, na papa Moïse, makambu tout est fongami, na sombi dendaki, ba pasi na njoto esili, changement et belé salami, na ba aspect nyonso, nzamba uzana, azosala. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nga mama Jeannette, en tout cas na bela ki tension makasi, na yokota na YouTube, na kota na Ozana, Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atalinga tension suicide, bilonyo zanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom, Maman Clémence na Paris, na yiko témoigner moni na nzamba Ozana, wa sai na bomo nanga, na zai na problème mwana bane kolobate, na bane kokene na orthophoniste, donc va déclarer que moi comme handicapé à olobate, na étant on va y collecter papa Moïse a l'équipe moi la délivrance de l'homme na komo loba, na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nangai. Mais il a pas le mukanda. Toi, tu es plus dans un cabaret. La raison pour laquelle la sensité. Il a pas eu moi c'est un bon mukanda, un musara. Donc on a été témoigné en Zambie au Zana, c'est un bon moment tout en Zambie. Na lobaki déjà. Awa ezali terminus. Bon s'abonner na Papa Moïse Prophète TV na YouTube. Dans un serabino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante. Banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Kati, en particulier Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele, bazana batu ebele. Rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendikapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo kona na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazo eloka kolia, bazo atama ya komela, bazo atelamba kolata, bazo na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre là-bas na minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? D'abord nous naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi une adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui donc il y a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, il a Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoïde de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on va s'attendre au bimba. Yango Jibe service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, une aujourd'hui. Donc, à longo de Bishopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sylvain, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va me décoller avec la photo. Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Jibe service. Et ça, combien de temps toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale Yahweh
monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bamwe. Komba mana yo Jésus. Komba ba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo biso bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salelanga yeso yeso salelanga yeso yeso salelanga yesu yesu salelanga yeso yesu undelanga yeso undelanga yeso yeso undelanga yesu yesu undelanga yo Longisanga yeso yeso Longisanga yeso yeso Longisanga yesu yesu Longisanga yo Longisanga yesu Merci Jésus Dans le Bible bisenga senga sanga lona Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai nalebi bia bisenga senga nsamba londa ye lokota ngai yeso yeso lokota ngai yeso yeso lokota ngai Jésus kotika ngai te lokota ngai oyo watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesamukatangalisa lesamukatangalisa lesamukatanga ye lesamukatangalisa aleluya chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki
esenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.